Shalom, shalom, libota na nzambe. Shalom, shalom, nzambe alola pambola biso. Nzamba mona biso esika tozwami. Aza nzambe abongwani te, aza o azobatela biso pe apesi biso pe ma ofele. Aza malamu nzambe wana esengeli tokumisa ye paske aza na biso. Na kumisi nzambe bien-aimé ya komona yo, ya kokuta nsusu na pokwa na lelo nzambe apambola yo pe apambola présence na yo kati na esika oyo. Avant tout, tokobanda na prière, tokobondela nzambe, esika ozali pe bondela. Seigneur, topesi yo merci pour nzambe, totiki moma o na maboko na yo, molimo mosantu kamba biso, de début jusqu'à la fin, au nom de Jésus. Amen. Vraiment, on a un programme, il y a Jésus-Christ, notre médecin. Nzamba lola futa yo mona yo. Partager message pour na bande comme sous balanda, na sepesus komona yo. Le leza mukolo munene, le leza journée moko ya bénédiction. Le loto koye kola susu, makamusu on nzamba tie, kati na motema na mosani na ye. Yango tokoyekola nayebi ke nzambe wana deja sabando pambola yo ane asika ane moko malamu mais le na ina souteme moko o wapi nzamba lingi to partager na yo souteme na biso toza nango awa na livre ya Exode nzamba lingi vraiment yo oyo kango na livre ya Exode chapitre 14 verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Nzambe nde mutakobunda nzamba zana besoin toza na silence na ba situation nyonso zo le kanango nzamba zana besoin oza la calme na ba situation nyonso zo le kanango na ba problème nyonso za nango nzamba zana besoin oza la na kimia parce que nzambe nde mutu ako longisa biso nzambe ne mutu ako longisa bino nzambe ne mutu ako longisa biso nyonso. Parce que ce qui nous a appelé message à boé, poison mon a sous toza calmeté, poison mon a sous toza agité, poison mon a sous difficulté, et zo pesa ke mutu a akoma agité, akoma na souci, akoma kolela lela, akoma kobanga. Mais nzambe lelo aye kolobake, to garder silence. Ye mutako bunda. To garder silence. Ye mutako long sabiso. Bien aimé, to pesa confiance na mse pa ina nzambe. Tous confiance en surtout placé en go pa ina nzambe na ba tempête nyo so na ba épreuve nyo se ko la yo pesa confiance na pa ina nzambe yeba ke nzambe abosani otende na loba toujours parce que programme Jésus-Christ notre médecin et ça programme moko de na loba ngo ke et ye pona ko édifier amen. Aninga bolanda be bande kono so balanda nga bayebi tango mama se fera kota ezaka pona ko édifier yo pona ko yebiso ke nzamba ko sala tout va bien total la nzambe poto tia elike pa ina nzambe donc yango na ignata liso lisusu ke na ba problème nyonso na ba tempête na ba épreuve na ba problème nyonso za nango zala na confiance pa ina nzambe tia assurance pa ina nzambe talela nzambe nzambe akotika yote. Tia espérance ne pas ina nzambe, nzambe akotika yote. Bien aimé, ce tomo na mukanda na Matthieu chapitre 8 verset 23 à 26. Ah tozomo na ba disciple. Ba disciple à Jésus bazalaki ensemble na kati ya barque. Alors mu pepe eye kotungisa bango, ba tempête kotungisa bango. Mon pépé ma casse ko tungisa bango bakomi na kobanga ba moi c'est comme si quelqu'un toni to kufa na situation o to kufa na kati awa en tout cas to ko vanda boete Jésus te ala biso likambo to ko ki ko tika la boete Jésus to suki wa pete ala biso likambo la muka tala likambo bakoma ki agité ba meko sana makasi na bango bakokite ba meki ko bunda bakokite bakomi ko banga bakomi agité bakomi ko ganga to bazomona mon pépé ya makasi. Alors Jésus tant balamusie Jésus a menacé mon peuple wana pe mon peuple wana est aussi etiki bango kimia. Bien aimé na yebi mon peuple ni ne koti na famille na yote.
Nebi tempête nini ote Satan tindi na kati ya libota na yui bato msusu ezalaka yoka mupepe mabe koti mikolo na kati ya ndako na ngai kimi eza te ba problème ebele yango na yekoyebisa na yebi mupepe oyo diable atindi na kati ya ndako na ote me na yekoyebisa yo Nzambe alobi zala calme na mipepe nyonso wana na ba problème nyonso wana na ba situation wana Nzambe alobi zala calme yenda kolongisa yo yenda kopeso victoire yenda kopeso kimia yenda kopekisa tempête wana nyonso ye akokanga tempête wana nyonso na kombo na Yesu esiko zali ba tempête nyonso oye ko bundisa yo na pekisi yango na kombo na Yesu ba problème nyonso oye so sale comme so na suka na pekisi yango na kombo na Yesu. Tia confiance pas dans Nzambe. Tant que tu confiance pas dans Yesu, la musi Jésus a menacé mon pepe wana. Donc yem ta na capacité à kosala. Yem ta na capacité à kobikisa. Yem ta na capacité à pardonner. Yem ta na capacité à guérir yo na ba situation za nango. Mutsute. Ba ki ko comprendre que ba disciple ba ki ko comprendre ba malgré ba za ki agité mais tant ba ko comprendre que Jésus azawana tika to senga asunga biso. To lela epai na ye to kimela epai na ye bane oyo outi na ba problème ebele oyo yebinga na ye biango te mais na ina talisa que Jésus aza awa zala na assurance epai na Jésus aza toujours côté na biso pona kosunga biso haleluya Jésus aza toujours côté na yo pona kosunga yo Jésus aza toujours na côté ya famille na yo pona kosunga yo Jésus aza toujours na côté na biso pona kopesa biso victoire zala na esengo naloba toujours so côté na programme bosana maladi bosana ba soucis za na esengo parce que Jésus aza awa pona ko consoler yo o ba médecin baloba ke tali ba menga na yebiso que Jésus Christ aza capable ya ko empêcher tempête wana ya ko benga na milimo mabana yako sisa maladi wana yako peso kimia yako peso guérison yako changer situation vina yo na kombo na Yesu aza capable ko sala yango alinga sala ane oyo au nom de Jésus Christ le leza journée moko spécial na ye vraiment ko solo la source na yo pona natali soke ko banga eloko moko te Nzamba lobi na taso ko banga eloko te ye muta ko bunda ye muta ko longisa yo ye muta akopeso kimia ye muta akopeso sengo to tiaka confiance pa na Nzambe to za côté à Jésus to talela Nzambe assurance na biso ezala ye na be preuve nyonso na ba tempête nyonso to talela ye Jésus tanga mona ki mu pepe wana ndenge zo sala bango tanga balamusi Jésus alamuki amoni tempête wana amoni nde bakoma ki agité amoni nde bakomi ko crier amoni nde bakomi ko lela amoni nde bakomi ko mitungisama Jésus a calmé tempête wana arobi pona nini bozana kondima te na yeko yebiso zala na kondima ma problème yoza nango maladie oza nango ba souci oza nango ba situation oza nango kimi ezate na kati ya ndako ko swana ba problème ba situation ya bana situation économie nyonso oza nango ba situation wana nyonso oza pesa ngo pa na Jésus zala na confiance ye akosala zala na confiance Jésus nda kopesa biso solution na bakana biso nyonso bien mais total la kanzambe tala ba disciple tango basali bango moko bakokite mais tango balamusi Jésus babi Jésus tala likambo sote to okufa Jésus a telemi asali calme koti calme o ezangi na ndako na yo calme o ezangi na libota na yo calme o ezanga ki na foyer na yo na eko kitisa kimia wana kota na libota na kombo na Yesu zwa calme zwa kimia au nom de Jésus parce que molimo na Nzamba azakati na ngai pe alobi na yebiso za na kimia zwa kimia o zo lukawana zala calme na kombo na Yesu maladi ovai na muto zo tungisa yo etika yo kimia au nom de Jésus. Alléluia. Bah qui comprendre que il faut totaler là Jésus. Jésus a tenu mon point ni boganga. Ngape na eko tunu na poko alelo. Pourquoi zo ganga? Pourquoi ozo ko s'agiter? Pourquoi zo banga? Pourquoi zo lela? Pourquoi zo mitungisama? Ko banga eloko moko te parce que Nzamba lobi na ebisao ye mutako longisa yo ye mutako bikisa ye mutako pambola ye mutako guérir ye mutako bunda bitumba o yozo kokate. Gardez silence. Ata ba koti na kati ya libulu. Zana kimia ko s'agiter te. Tala
ah bani bakufa na mupepe Jésus calme yango na mupepe bango bakama na mupepe muto nani aza na capacité ya ko calmer na mupepe. Donc bakama ki capacité à Jésus. Donc ba situation zo le kanango peut-être ça munene pona mais pas na Nzambe za muke. Mais na mupepe calmer yango oui ana capacité à ko calmer yango. Donc peut-être zo le kanabe preuve moko ya munene o comme na suka ah eza Jésus Christ notre médecin na bato baza fatigué bato ba comme na suka Nzambe alinga peso sous espoir Nzambe alingi asalelo komoko na vie na Nzambe alinga changer situation moko lisusu peut-être zo le kanabe preuve mais que bomayote Nzambe ko calmer temps o zo le kanaba tempête Nzambe ko calmer temps o nyonso keleka nyonso ekoleka amen eh ba situation zo leka nango nyonso ekoleka oza muteli bosote ko na ba problème wana oza pe mutasuka te ata ba uto kango na maladie na lobango ah oza programme Jésus Christ notre médecin ata ba uto kango na maladie o nga na yebi na ngate o yo moko yebi eso pe so passe zo le na motema yebaka ke Yesu aza capable ko bikisa yo ata ba demo bazo tungisa ozo la pongite Yesu aza capable ko bikisa yo. Ata vie ne tourner place moko zo mona que rien ne marche Yesu aza capable de changer situation na yo ya ko changer kawana yango alinga sala pe yango ko sala alobi garder silence tika ko s'agiter tika ko lela tika ko se poser ba question tika ko tuna ba question belebe pa batu tika ko mitungisama tika ko soinisa batu tika ko sela batu ba plan tika ko kanisa yo moko makanise koma we matoti na motu mais zo situation wana pese pa na Jésus nde ba disciple salaki la muka talaka o est-ce que kokola musa Jésus atalaka na yo na yebi ke siko azo talaka na yo na yebi ke Yesu anazo talaka na yo na yebi ke Yesu azo sunga yo molimo mo santo azo bananzela na ngai kaka siko azo kota kati na yo pe azo pesa o calme azo tia au calme azo tia calme na libota no atia calme na famille na atia calme na libota no atia calme na motema na atia calme na vie na mobimba na kombo na Yesu. Peut-être ça peut troubler na ba problème Nzambe apeso kimia moko na lobaka o mukile ko pesa te meka Nzambe mutazana ngo apesa ngo na pokwa na lelo na kombo na Yesu. Gardez silence, Nzamba ko bundela biso. Dena bi ataba dindiso na libulu, ataba kosulio makambo. Oza wana peut-être ozola nanga ba kosulio makambo. E bomilio libala, ba kosulio makambo, ba longolio na musala, ba kosulio makambo, ezo salo pasi. Zana silence. Nzamba ko sungayo. Tobo sanate Joseph na Genèse chapitre 39 verset 7 à 20. Yom tozo tanga wa tatina suka nde na lobaka c'est tozo verset moko boye passage moko a Bible oko tanga na otanga ngonyo c'est ça le bien. Genèse chapitre 39 verset 7 tina 20 oko tanga nyoso ndeko molimo ne lingata Genèse nyoso na eza lipamboli pona yo bakosela kiepe makambo nde na lobi emsu yo pe bakosilo makambo mais Joseph azaki calme bakosela kie makam na mwasa Potifa badindisa ke na libulu oyebi ke bandeko ne mwa badindisa ke pe na libulu nalinga yango bandeko ne badindisa na libulu bandeko ne bateki Joseph azai calme akoti na ndako mwasa Potifa ye moko na ye moko akomi ko s'agiter ye moko alingi Joseph akoma makango na ye Joseph aboyi na ye ye moka komi kokanga Joseph na bilamba Joseph aboyi na ye ye moka sengi Joseph abima na ye Joseph aboyi na ye ye moka asali ba théâtre na ye nyonso wana kokai kosala Joseph azolinga na ye te parce que Bible ezolobaka Joseph abike nakoki kosala likambo oyo te eza mabe makasi na misu na Nzambe. Et puis mobali na watinga na kati ya ndako ayebisinga ke na simba nyonso na organiser nyonso na sunga bino na makambo nyonso mais sauf yo comment c'est possible yo lingika ngana bima na yo. Mais tant que comme na tango moko azotungisa Joseph Bible tous les jours azotungisa Joseph. Tant comme na tango moko simba Joseph alingite o ngaka ka lelo kokima te akangi porte lelo kokima te. Tango Joseph alinga kima boy atika na bilamba na maboko. Bien aimé. Moi si on a ke kokotsa Joseph makambo pa ba camarade ya na mboka la banko na ke tala juif oyo o ba memeli biso alingi a violer ngai. Makambo e banda kala e bandi lelo te. Alingi a violer ngai atika na bilamba na maboko
Le message a ezanini. Potiphar petanga ye moi ça sali ba théâtre nae. Que tel muto yo memi na kati ndako alinga velinga ba conseiller Joseph Makambo. Yo no ba tamba kosilo Makambo. Zala kimya nzamba ako longisa yo. Nzamba ko peso victoire. Nzamba so mona nyonso. Tribunal nzambe za. Nzamba so mona. Kolenga lenga te, komitungisa mate. Soit kimya vanda pa na bondela nzamba ko peso solution. Joseph itango Potiphar ayoki sangwana lobi ezanini ote muto yena alinga violenga Potiphar asilika biyo foko takaka prison. Mais Joseph avanda calme. Ayebi ke nzambe na ye akolongisa ye. Tala muto azomema na prison mutu asalelo ko mokote. Mutu a violé asalelo côté bazomema na prison. Bien aimé. C'est ça qui yonanga tonga tolobani. Mais Joseph avandi calme. Alobi nzambe na ebe loko mokote yo bundelanga peut-être si bakangi ondoki bakosi loke yo mtoso lia bato loba nzambe na ebe loko te garder silence senge pa na nzambe wana beso bundanda to sasa ba makapte nzambe na ebe loko te longi sanga na situation o nzambe nga na yiba kite longi sanga na situation nzambe nga te mna kene ko tonga bango longi sanga na situation o nzambe nga te mna teki poison wana longi sanga na situation o nzambe nga te mna kene ko boma libala mwasi wana longi sanga na situation o nzambe longi sanga ikotika ngai te tala bitumba o etelemeli nga longisa basa Potiphar batelemi contre yo basa Potiphar bato bazoya na ba yo memelo ba problème na vie batemi contre yo nzamba kolongisa kotika ote. Mais Joseph ataleli nzambe parce que nzamba lingaka bongo zala silence ko s'agiter te ataleli nzambe nzamba longisa kiye nzamba tika kiete aloba kita fungule munoko takangi munoko Potiphar azozo ba dessus bi Joseph na minute zo kota prison mais Joseph akangi munoko batu ba fingi pe yo batu ba choli yo batu ba critiquer batu ba tongi yo batu ba sale yo ba video neti mukona biso lelo batu ba sale yo ba video za calme soko yebi likambote nzamba kolongisa yo. Bien aimé Joseph seze kina tango na biso batu msusu akokai koloba nini tango bazokosema kama na mosa Potiphar prison azokende prison batu na mboka basambusiye batu so bien etala muto yo mobomi alinga violé boy Joseph avant de kaka mende na biona soki ezaki na tango na biso lelo akokai kobisa Potiphar omwe makamina sozolo bangaye eza lokuta nga na toucher mwasi na ote omwe nango ke na msalana tiaka caméra ota nani abanda muninga. Mais Joseph akai monoko Potiphar, au moni nengi yoke na musala wana. Tia kaka caméra, ou bien Joseph abi ngamo ko na filmer pour lelo komi na ngoboya. Lelo na monde na biso mona OK place atie na e a fongo téléphone kuna bazoyoka. Pe mais ça peine importance te pona yo. Il y a des choses au talela nzambe nzamba osunga yo. Oko sala ba msusu mona paso sala pe ba video yango, ba video bele titango sala mona batu batali na se na ba o convaincre no mutute. Au bon appel monsieur pose en raison hein mais mutu moko tazo ndimela yo. Mais nzambe ayebi raison na yo, ayebi yo pe yem to kondimela yo. Joseph akoye kolobango alobi na minute oyo ngana okota pe prison te moi so nem tabanda kingai. Na ko filmer ye. Omona nanyo tango yo zalaka te nanyo adiaka ko simba muninga maloba nini aloba ananga tango zalaka te maloba bolingo wa yebsaka ngai. Mais Joseph akangi munoko alzamba ko bundela ngai nzamba ko longisa ngai naza na kati ya nzela nzambe nzamba ko tika ngai te nzamba tika kiete nzamba longisa kiye akoti na prison na kangi munoko alobi etali bango bakosenga makambo me bakutanga na kati ya makambo wana te nzamba longisa kiye bien aimé nzamba longisa kiye akoti na kati na prison me na kati na prison kuna nzamba ke ko visiter ye nzamba tika kiete. Alléluia. Nzamba tika kiete, nzamba pesa ki victoire. Alongi sakiye, ti Joseph ayeko koma mukonzi na mobali nene na lobaka. Na eba atese mwaso abanota la Joseph ne. Nzambe
O alongisa ki Joseph, alongisa wape ane o, alongisa wana bakawa na nyonso, alongisa na bato baso kotele melayo, alongisa wana deva ba ini na yo, alongisa deva ba démon, alongisa deva ba sia Potifar, o pe basa na esprit ya mensonge, ya kokosa bato makambo, nzamba alongisa yo, abimisa mo longi, partout ane o bima mo longi au nom de Jésus. Nzamba alongisa yo, zala calme. Kobangelo komo kote teme na biso yango wana nzambe akobundela biso biso tozala calme nzamba longisaka nzamba kotaka makambo totala bana Israël peuple ya Israël na mukana na Exode 14 1:16 oko continue ngo petit na 23 oko konoti na 25 continue kaka tanga nde na lobaka wana bana oyo ya nzambe pa longisaki bango ndena lobi wana ke zala kame so nzamba longisa Joseph alongisa pe nzamba linga te biso to ganga to s'agiter to banga to lenga devant situation surtout soki azana yo soki nzamba azana yo na za contre yo mutu moko za contre yo azate Bible zote sa biso a na mukana na Exode chapitre Exode 14 verset 1:16 tangati na suka tina ba 23 tina ba 25 ne na lobi wana ke na onti na se Bible zotel sabiso peuple ya Israël tant bazaki na kati Égypte obi solo wana bien mais na ina bimselo moko wana pour comprendre pourtant to bon de là pe ba situation za nango esunga yo obi mape na ba situation wana ozwa courage pour zo makasi peuple oyo bazaki ba esclave na kati na mboka na Égypte oto ebi bien mais tango nzamba eko yebisa Moïse, qui n'est pas Pharaon, a libéré le peuple nangai. Oui. Pharaon a boyaki. Asa ba numéro na sala kiwana. Mais suka a ko libérer bango. Alors tant a libéré bango, ba komi siko na nzela o nzamba tidaki bango bakende. Ba komi siko yo peuple Israël mo ba komi pembeni siko ba komi pembeni ya mai. Mais eloko nini yaki koleka. Ba tombola misu likolo boye. Bamoni Pharaon azolanda bango. Pourquoi Pharaon landa ki bango? Pharaon na armée ne mobima balanda ki bango pona nini? Parce que Pharaon pe tant Moïse a qui kobisa libérer peuple oh parce que nzamba za na besoin na bango tant on a bango ko ki faut baza libérer. Pharaon atika ki pe bango bakende. Mais eloko moke ki ko sala mezani landanga bien aimé. Pharaon yemo comme tatika ki bango bakende ay ko yoka su motema passe. Bible lobi que Pharaon a regretté ninga libéra ki bango a komi ko kanisa pourquoi na libéré bango pourquoi na tiki bango bakende pourquoi na libéré bango poni na kangi bango kaka te aboti su mutema mabe alobi siko foto landa bango to kanga bango to zongisa bango bien aimé Pepe on a tango atali likoloba amoni pe Pharaon azoya. Amoni Pharaon azoya pena na armée na ye. Bazo landa bango. Bele na yebisa mutu moko. Peut-être oza libérer si ba bondela pona yo. Mais ozo mona ke vi na yo ba démon bazo continuer ko landa yo. Ba bondela pona yo mais ozo mona ke makambo ezo simba te. Ozomona kaka vina yo ba demo bazolanda yo. Ozomona kaka maladie ezo silate. Ozomona ba problème sur problème. Awa Pharaon ye moko mutu atika kibango. Mais suka alobi faut na poursuivre bango. Il faut na landa bango. Na kotika bango bakende bongote. Eza na batu mususu abala mubali ba divorça na bango. Mais mubali wana pas libéra et na moi mais na butu amona ke kaloko mari de nous. Donc ba démon suivi, ba pharaon ya mondi ya mikolo yo, ba pharaon ya époque oyo, bango wana, ba démon suivi. Pharaon pa lobi na ko suivre bango na ko landa bango. Donc a libérer liboso, après a lobi na zo landa bango, pona zwa bango lisusu na zong sa bango loko esclave. Peut-être yo za a ozo yo kanga malamu. Famille ozaka na ba problème ebele avant ozaka lié ozaka ko bota te ozaki ko bala te famille sikoyo
basangani na famille balobi te biso to yebili kambu te soki nga na yebili kambu na tiki to sukuli maboko to libérer moi na biso abali akende mais siko loko zakaka na ba lien ya famille ba lien ya coutume loko la famille sakanga bino alors okomi na libala bango siko bakomi ko regretter ba biponi to libérer ki moi la mwasi wana siko akomi ko pambolama il faut to landae ba landio siko ba démon suivi siko un sous ont remarqué ba démon suivi siko ba landio ba bloquer siko matrice ozo botate ba bloquer musala oza papa ozo salate ba tie malade katina yo mais avant ozaki na ba problème après ozaki libéré si ma ba yesus ko zongelo donc ba benga ba démon suivi donc bazo ato change ok na France baza ok na Italie baza ok na Allemagne baza bazo regretter comment batika kiyo bazo regretter comment batika kibana na yo batali pena balobi biso to kangaka ye mais ba bondeli siko abikisami siko yo pe soko za na distraction ba demona ba ko kota mbangu pe soko za na ko banga osondimela nzambe te ba ko landa yo pe ba ko simba yo Israël tanga atomboli misu ay ko remarquer que makambo esilaka ezongeli susu il fera zongeli misu susu abandi ko banga akomi paniquer yango zomona ke Moïse ebisi bango ke bo banga te ne comme ça mutu moko ko banga te malgré zo mona ba mari de nuit wana ba bondela pona yo ba mari de nuit zo mona neti bazongi lisusu ko banga te nzamba zo sisa bango na kombo na Yesu ko mitungisa matenza ko longola o na maboko ya Satan au nom de Jésus nzamba ko longola na ba situation wana na kombo na Yesu nzamba ko bikisa au nom de Jésus nzamba ko pekisa munoka ba demona na kombo na Yesu lelo na ko biso za journée na yo oui Pharaon tika ki bango te a regretter et ça na batum susu de na biona ozaki mwasine ozaki mubali na ye mais tango bokabwandi abi akende na ye mais akomi ko regretter ke ko selo ba kisi pona ko détruire yo yo suko fa na kati ndoka libala to fa na musala ozongola kama kamezo simbate a regretter pourquoi atiki yo a regretter pourquoi na tiki akende Pharaon a regretter mais pourquoi na libérer bango il faut na landa bango nde yango wana ba démon suivi wana ozo mona ke oza awa na Europe malgré tika Afrique mais bazo lando oza na Afrique malgré obala na yo bazo compliqué yo bazo lando kaka ola na butu omona ke situation ngo ezozonga kaka ola na butu omona ke maladie douleur esila ki ezozonga kaka eloko moko esila ki ezozonga ezongi lisusu okolemba mingi balembaka Israël pa lembaki akoma ekoloba bilobela tanga tali vraiment bo amoni pena ke Pharaon zoya na batu na ye abi Moïse eza nini il fallait tika biso toza na biso na Égypte asali choix mbala moko likola passe likola ko banga asali choix alobi Moïse il fallait tika biso toza na biso na Égypte kuna omoi to banda kolia na biso muke to mesana na biso na bapase na biso farotika biso to ko kufa na biso memba cimetière eza ko kunda biso siko na minute to ko kufa ba kunda na biso wapi tala Pharaon ye wana zoko ya tala ba démon suivi dele mena eko pekisa ba Pharaon nyonso ya époque o bazolanda yo na aveugle bango au nom de Jésus batika ona libota na yo atala lobita la Pharaon ye wana zoya to suka wapi il fallait tika biso na Égypte basali choix na pasi na kobanga parce que ba mona ke suka po ba yebe ke Pharaon sakana te likambo to silanaki ezongeli biso lisusu siko ya mbalo to souffrir plus Moïse po no tika biso te to kufila na biso kuna basali choix na bango ke to ko na biso ko kufa na minute fa to kufila nde kuna bakunda biso c'est to kufisa mobulu bien aimé parce que ba mona ki lisusu situation o bazaki na obali bazonga so na situation peut-être yo poza ozo mona ke malade ngo zongi lisusu 2019 ba demo balanda ki landa ki yo 2018 balandi yo 2020 na janvier mo lokola ça va mais otala boye douleur on est zongi lisusu elembisaka otala boye ngam na zaki na zeb 3 mois nazo mona sous ba règle te mais Seigneur ba règle ngo zongi lisusu
donc moni que situation moko ezongi lisusu otali boyobi mutu pasi yango esilaka ezongi lisusu kalme ezalaki na kati ya ndako kimi ezalaki na kati ya ndako otali boye kimi ezongi esili bakonflit koswana ezongi lisusu eloko moko ezongi lisusu paso na banda okapasi douleur ezongi lisusu nga namonaki lokola esili nzoka ezongi lisusu obandi kosentir lisusu ndenge obandi kosentir na kala mutu akoma na suka mutu akolela mutu akoyoka pasi mutu akomona ke ai nakomi na suka ndeni parce que c'est comme si esilaki ezongi lisusu mona azalaki na kimia namona neti guérison eyaki mais ezongi lisusu donc bademo suivi oyo mpe bazolanda kaka bazokontinue kolanda yo na libota na yo musala na musala nazwaki musala balongoli nga lisusu nazongi lisusu sa musala nzambe likambo nini c'est ça pharaon ntango azoya israel amonaki ye ntango amoni bango bazoya nde alobi baye lisusu tokomi na suka alors moïse atelemi azobisa bango ke bobanga te yango nga na ye koyebisa mutu moko ke yo mpe kobanga te ata ozomona yango ezongi lisusu me lelo okomona yango lisusu te ekosila na kombo na yesu oui moïse atelemi atali alobi bobanga te malgré bozomona bango bateli moïse babi moïse biso toomona bango yesu biso tobanga te fala tika biso tokufa ta kuna makambo elinga kosila nango banga bakunda biso tomona bango bazoya yesu biso tobanga te pene me omoni penza ke zemi ebimi lisusu me nga na yebiso kobanga te oui nde na bien ça facile te nde na loba toujours dans le programme à Jésus Christ notre médecin et ça facile to ko loba ke maman se fera me nga na omona makambo susu obisa nga makambo susu oui bana Israël peuple Israël ba mona ki makambo susu ba mona pharaon zo ya ba yeba ki makasi na yo po makasa ba demo famille na bino obi makasa ba médecin wana ba kisi ba pesa kezaka bien mais siko mona ke ba symptôme maladie wana kangami okaka ba demo wana bazo ya kaka na butu ba problème ezotika ote mari de nuit penzo mona ke neti benda ke utu ko bimana mobali to na mwasi ozo mona penda ke ba demo bazo landa na butu la raté obi ba couchement ba ndoto mabe wana silaka siko na komi siko ba to bazo landa na butu zongi lisusu eloko ngo zongi lisusu parce ngo zongi lisusu comme nazaki libéré ezongi lisusu olembi ozotala lobi nga nazoka te ya me naoyoka ka passe naoyoka ka bien te nazo sentir ka ba demo pembe danga nazomona ka ba ndoto mabe naolota ka be esprit demo na omona ka bato akufa na omona ka neti na kufi na omona donc ozomona ka makambo mabe mona kiloko mwa calme neti ezongi lisusu Israël tan batomboli misu bamoni lisusu Pharaon na armée nae bazoya bakomi bilobel ba kondime sili bango neti yo peut-être oza kondime sili yo mene ko yebisa oza na kondima zala na kondima kobanga eloko mokote ata ozomona eza mususu na au contraire na onga na zoloba mais onga na zoloba yango ndeza vina yo zala na kondima kobanga eloko te ata ozomona na kati na nzoto no rien ne marche na famille na yo na mutu na yo na makambo nyonso ozosa ba démarche ezosimba te zala na kondima. Et Moïse tanga moni Israël bakomi agité bakomi kolela bakomi kobanga lobi nzamba linga aboete nzamba bi bazos bakomi agité pona nini yebisa bango bavanda pourquoi bakomi agité Moïse a telemi lokola ngana yako telema na pokwa na lelo Moïse a telemi alobi na bango alobi bo banga eloko mokote bobanga eloko mokote bomitungisa mate na koyebisa mutu moko kobanga eloko mokote kobanga situation mokote kobanga eloko mokote na telemi lokola Moïse pona koyebisa yo kobanga te ba situation wana kobanga te ba kana kobanga te ba problème Moïse a telemi biso yango ne craignez point bozalaka na place bokomona délivrance nzambe akosalela bino lelo be Égyptien obozomona lelo bomona bango susute ba bateba Moïse be Égyptien bango tomona bango susute biso tomona bango te
to moni bango bakomi pembeni awa ngana ekoyebisa na poka lelo ko banga eloko mokote okomona délivrance ane o nzamba ko salela yo okomona délivrance lelo o nzamba ko salela yo car malade ozomona ba problème wana ba situation wana ane oyo okomona yango lisusu te au nom de Jésus okomona yango susu te au nom de Jésus Moïse ayebisaki bango kaka bongo bomona yango susu te B'Egyptiana lelo eza suka na bango ba lekisi ndelo ngape na yeko ba malade wana eleki ndelo ba demona ba lekisi ndelo à partir à lelo kaka lelo 2020 okomona susu ba douleur wana te okosimba mwana okozwa kimia okozwa esengo okobala okobota okozwa musala au nom de Jésus ça va poni ba cri poni ba soganga na eko yebiso poni zo banga poni zo ganga poni komi agité poni zo mitungisama car situation wana yo mona suka na onde na lobaka yo komona suka na yango ke sisa yote yo komona fe na yango ko ekosukisa yote ba peuple Israël ba mona ki suka ya ba égyptien jour wana ba mona ki fe na bango pharaon a cause ko landa ba démon suivi wana cause ko landa nzamba ko fongola mai ba ko dida pharaon a cause teti ya ko landa ba via bana na nzambe pharaon asuka mabe abomisa libotana abomisa peuple mobimba katikati ya mboka abomisa armée mobimba parce que na mboka wana na ba armée wana nyonso bayaki wana en tout cas bayoka ki pasi ba famille wana balelaki azaki mokote azaki na batu na ye matanga nini ezaki te na mboka wana na eko yebisa yo muto nyonso o azolanda kaka vina yo ba démon suivi nyonso wana balobi ke auto libérer ya bala me bazo yeloka na butu mari de nuit femme de nuit auto libérer ya zo musala me bakangi côté mususu kimi ezala te ba pesi ba malade o sala ndeni oza malade ba pesi o musala ba pesi o face ozobela o sala ndeni donc place baktikale bazo regretter yango bazo linga balanda yo ane oyo bakomona yo te okomona suka na bango okomona ndenge bazo sila okomona cimetière na bango au nom de Jésus ba okokote ba olongote peut-être on tala polobi oh maman c'est fona zo banga na ko biso ko banga lokote moya telemi lokola Moïse a telemaki alobi ba égyptien o bozo mona lelo bo mona bango susu te sili ba lekisi ndelo kape na yeko lobako ba démon wana ba lekisi ndelo pauvreté wana elekisi ndelo oko lukango maladi wana na nzoto oko lukango okomona ngo susu te na kombo na Yesu ane oko luka pauvreté wana okomona ngo susu te oko luka situation wana tungisaka okomona ngo susu te bata na sima boye ba mona ke nzambe abundeli bango nzambe afongoli mai afongoli mai peuple ya Israël baleki ebe égyptien bazolinga pe bakota na mai ezaki nzela na bango te bazoluka pe bakota na mai pour bango nyonso badinda bakenda yango na batala peuple Israël na sima boye atikala komona bango lisusu te esala mabongo ane opo na yo esala mabongo ane opo na yo okomona lisusu maladie wana te okosentir sous douleur wana te okomona sous ba mari de nuit ba femme de nuit wana te au nom de Jésus ceux qui ont quelque chose à analyse ata malade ngo zakindeni ata cancer ata sida ata malade ngo diabète ata situation zakindeni kene ko sesa analyse ba ko biso ke esili na kombo na Yesu zana ondima zana kundima alobi na bango lelo plus jamais bomona bango oui et ça bien eza ba malade mususu mona neti ba bonde pour no mona pela ke neti si apele mo mona zone ninga na yo pekisango esili okomona ngo lisusu te okomona ngo lisusu te situation wana nzambe alobi to garder silence akobundela biso nzambe yebisi Israël ayebisi Moïse tika bango batika makelele nga nzambe mutu na obunga bango bazala silence bazala calme yo mutu komi agité na eko biso zala calme zala na kimia zwa kimia parce que nzambe mutu akolongisa yo na nga ayebisi pourquoi ba cri pourquoi bazoganga bazala kaka na place Moïse abi bovanda na place na bino zaka na mboka wana bafinga o bachola nzamba opérer miracle Moïse alobi aujourd'hui lobité lelo kaka situation ont changé bon mon aso égyptien ote bazonyo ko labino ngape na eko déclarer le la servante na nzambe le la mosakoli na nkolo na eko déclarer que ndenge eza boye
situation nyonso ezotungisa yo ezotika yo lelo aujourd'hui zala na confiance epai na Nzambe 2020 Nzambe akopere ba miracle na vie na yo Nzambe akopere bikamwa okomona loboko na Nzambe lelo pe ane oyo okotémoigner que Nzambe aza na bomoi alobi plus jamais bomona bango Moïse abina bango bozo banga nini bokomona délivrance Nzambe makambo Nzambe akosala bozaka na confiance car Nzambe aza mwana moto te po akosa lelo bomona situation na bino ndenge ko changer na ko ebisa situation na yo changer na kombo na Yesu lelo makambo na yo changer bongo na côté ya malamu au nom de Jésus lelo ba situation na yo esengo au nom de Jésus on ne sait qui ko lelisa yo Nzambe longola ngo pe apesa esengo na kombo na Yesu grâce à Nzambe za likolo na yo alléluia. Pharaon bien-aimé abomisa bato abomisa peuple mobimba armée mobimba plutôt pona tete na ye pona kozanga kotosa abitika na landa me basilaki ba o nyonso bazolinga balanda vi na yo babanda kolanda vi na yo kolanda ndaku na yo kolanda masola ndaku na yo koluka kwa koyeba vi na yo na ndenga mabe Nzambe aosisa ba en carrière Nzambe akosisa bango obimisa bango mopepe Nzambe akosisa bango me yo zana confiance pa na Nzambe tia kondime pa na Nzambe Nzambe akosaka te to placer confiance na pa na Nzambe kondima ezali ko placer confiance pa na Nzambe zana kondima ke Nzambe akosala zala na assurance ke Nzambe akosala zala na espérance ke Nzambe akosala aza mwana moto te po akosa tempête nyonso ekoti na kati ya libota na yo Nzambe aza na solution ayebi ndenge ko kalmango ata yo moko zolela lelo komi peut-être mobali akolela lela mwasi akolela lela ozomitungisama na baka ebele me na lingi na yebisa yo esika yo suki force Nzambe bandi. Peut-être tu es fatigué dans la situation, mais Jésus-Christ a à côté na yo. Jésus-Christ a ko pangoso mai na miso. Jésus-Christ a ko longisa yo. Jésus-Christ a ko pesa biso kimia. Akotika biso te. Bible lobi na mukanda na Romains chapitre 8 verset 31. Bible zotel sabiso. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Soki Nzambe aza pona biso, aza côté na biso, nani akozala contre biso? Nani akozala contre vie na yo? Nani akozala contre ba projet na yo? Soki Nzambe aza pona biso, nani akobundisa biso? Nzambe azalaki côté ya Joseph. Nzambe azalaki côté ya peuple Israël. Nani oya kokai kolonga bango mutu moko alonga ki bango te eloko Nzambe alenga ki bazala na calme silence parce que Nzambe alobi ye mutako longisa ye mutako bunda na vie na yo Nzambe ndako bundela yo Nzambe ne mutako longisa yo tika Nzambe bundela yo tika Nzambe longisa yo tika Nzambe console yo tika Nzambe pambola yo tika Nzambe peso kimia tika Nzambe peso sengo tika Nzambe fungolo ba porte tika Nzambe limbisa yo tika Nzambe peso bana au nom de Jésus. Bible zotel sabiso, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bazo luka nani yango koki kozala contre biso. Na tango Nzambe aza pour makam na biso. Na tango Nzambe aza pour bomoko mboka. Nani akozala contre ngo? Na tango Nzambe aza pour mepsa. Nani akozala contre ngo? Na tango Nzambe aza pour libala na yo. Nani akozala contre ya ko séparer bino. Na tango Nzambe aza pour na santé na yo. Nani akozala contre pour ya ko détruire santé na yo. Na tango Nzambe aza pour bana na yo. Nani akozala contre. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Azate. Parce que moto aza côté Nzambe alongaka toujours. Yango moni, moi sa Potiphar azala qui contre Joseph. Mais Nzambe azalaki pour Joseph. Joseph alongaki. Pharaon na peuple na e, na armée na e, bazalaki contre peuple Israël. Mais Nzambe azalaki pour bango. Alléluia. Balongaki. Donc na poko lelo, Nzambe aza pour yo. Nzambe akolongisa yo, Nzambe akobikisa yo, Nzambe akokonsole yo, Nzambe akopambola yo po oza côté na Nzambe. Lokola Nzambe simbio, alobi lokolo za pembe nanga, mutu moko ta ozala contre yo. Mutu ta ozala contre vie
vie na yo mutu toza contre libala na yo na ko biso na pokwa lelo bien aimé message o eza pona yo 2020 o eza ne nzamba linga consoler yo eza ne nzamba linga sa makambo belebele pona libota na yo tika souci ko kanisa mingi te na loba ngo mikolo nyonso parce que ça na programme Jésus Christ notre médecin na lingi vraiment na talisa yo zala calme zala na silence nzamba ko longisa biso yango zo bisa biso to garder silence na biso po yemta ko bunda to garder silence na biso po yaza pour biso to garder silence na biso akolongisa biso deva ba ennemi na biso ba ennemi mususu oyo yebi na oyebi te me ba nzambe azolongisa ane oyo longa bitumba nyonso longa na kombo na Yesu zala molongi au nom de Jésus-Christ de Nazareth zala calme ko s'agiter te kolela lela te me tiali ke pa na nzambe ndimela nzambe ke nzambe akosaka te ke nzambe akosala nzambe ayebisi peuple ya Israël bozala na bino calme bomona bango susu te ekokisamaki ane oyo yo pe zala calme kolela na ezosila nango badouleur wana ezosila nango kozanga bana wana ezosila nango ba problème wana nyonso ezosila nango parce que nzamba lobi aopeso victoire talela nzambe yango akosala na kombo na Yesu yango akopesa yo na kombo na Yesu ane oyo eza ane ya bikamwa pona yo eza ane ya victoire eza ane ya kimia eza ane ya sengo au nom puissant de Jésus. Si Dieu pour nous, qui sera contre nous? Azate lala na verset biblique wana soki nzamba za pona biso moini moko ta kopusa na poza la contre biso parce que longue uta pa nzambe. Alléluia. Asa nzambe bien aimé nalingi to bonde langa na yo pusa motema ne pa ina nzambe ozana programme à Jésus Christ notre médecin on a yaka toujours ko fortifier pusa motema pa ina nzambe nzambe o wana ako longisa yo na makambo nyonso tozaka na ye yemta sala ka mususu azati kaka yemta linga sasa ko na pokwa lelo na vina biso doboka nzambe za awa pe présence nzambe za situation oza nango ezolelisa wana nzamba apeso victoire pe nzamba kosunga yo kanga miso esika ozali zaa vraiment la présence nzambe nga nazobondela nzambe eke nzamba akitisa ngolu na ye kati na libota na yo tobonde na kombo na Yesu. Seigneur topesi yo merci aux nzambe natiki bandeko nyonso balandi biso na pokwa na lelo na maboko na yo ba o baza maladi babikisama ba o baza na ba problème nzambe pesa solution tozo ndima ete oza poda biso poza kote na biso yango tozolonga ba o nyonso bazolala mabe bazolota mabe ba démon suivi nyonso bazolanda bango na aveugle bango na kombo na Yesu. Ane o eza ane ya kimia pe ya victoire na déclarer kimia na kombo na Yesu. O nyonso zaki ya kubanga esila bango Bible lobi lelo kaka okosala délivrance ndenge salaki kati na Israël na kati na libota o Nzambe devant Pharaon obisi bango aujourd'hui bomo na délivrance ngape na ekoloba comme osali na yo lelo tondimi délivrance lelo tondimi kimia lelo tondimi bikamwa lelo tondimi guérison lelo tondimi nyonso ekokisami ya malamu pona biso butuna lelo za butuna kimia pambola bandeko nyonso balandi biso pambola bandeko nyonso ba partager message pambola bandako na bango pambola mabota na bango Nzambe na ebike kati na projet na yo oza na pensée ya malamu pona biso kokisa yango ane oyo poto tato la koza Nzambe tondimi na loboko na yo tondimi na présence na yo tondimi na grâce na yo ozo kisa tango nyonso kati na biso butuna leza butuna kimia au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Nzamba pambola yo. Bien aimé. Nzamba lola afuta yo. Nzamba pambola vraiment mon chéri apôtre Dito Likenza, que Dieu te bénisse. Nzamba pambola bandeko nyonso o balanda biso o bazo partager message
o balingaka programme Jésus-Christ notre médecin, le temps du salut. Nzambe alola mona bino bozala na pona koyoka ba message e kosunga biso moko e sunga pe yo moko e kosunga pe bana biso pe bande comme sous o bana ba situation difficile o bazana kobanga o bazana ba makambo ebele message o eza pona ko fortifier batu mingi e sunga bango. Nzamba pambola frère Momo papa na biso frère Patrick nzamba pambola bomoka mboka na msa munene nzamba pambola mama Pauline nzamba pambola bande nyonso bazo soutenir biso kati na musala oyo nzamba pambola basai na nzambe mama Mete Mosakoli docteur Esaïe Saïf nzamba pambola o mama OK nzamba pambola mama Micheline mama Angèle servante de Dieu que Dieu te bénisse mama Ange nzambe aibana ko pambola bana nyonso ya mepsa yete bor bana nyonso ya mepsa Stockholm ba femme engagée que Dieu vous bénisse nzamba pambola yo mama Clara nzamba pambola sœur Karine nzamba pambola mama Julie nzamba pambola mama Ariette mama Bea nzambe ya lola pambola bino ba sœur Mami sœur Mimi sœur bienvenue que Dieu vous bénisse vraiment lole futa bino nzamba pambola ma fille Sylvie nzambe a pambola sœur Bijou nzamba pambola bino nyonso o bolandaka ba programme na biso sœur Teresa nzamba pambola yo nzamba pambola bandeko nyonso o bolanda biso o ba partageaka pe message vraiment kolo a mona bino butoza malamu pona bino de na loba toujours ko kanisa mingi te nzamba za na contrôle na nyonso bye bye butu malam que Dieu vous bénisse.